Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, Solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana sepse, bana kodef, bote na biso et c'est mon amant Rabi Mavinga. Oya bino, tango tokuta na kabone na le bakisaka qui est ça la kitoko makasi. Nazana Kisasa, pendant que l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Maët, l'homme de la foi, à Zabounan États-Unis, dans le cadre de Kaka, il y a mission de l'évangélisation. À Kenari, on a besoin de 2 jours à cause de la foi, pour Ezaki, samedi 8 et dimanche 9 avril. Et où tu vois les qui toko, to commission collège Masia Nazareth, Zamba Kontimatata Napso Mayata, pour l'équipe très bien, parce que bon limitema, parce que si ba vina ba on a Jésus-Christ Nazareth, ba yambie mo kontipo mo fixi na bango. Dengue ma premier le vina na Matthieu, allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus-Christ Nazareth, Moumounaye, le pasteur Jean-Paul Maët à Sali Yango, mission accomplie. Na Pamboliba na MC Church. Le pasteur évangéliste Daniel Matondo, merci Epanayo, merci Fortuna qui a pro chaque fois que ça va vidéo à d'autres de la biso, merci Epanayo, tous ensemble, nous allons Sami Kitoko, na Champagne, Illinois, Banagnos à Champagne, Illinois, au MC Church, Zambaza Nabino, merci pas l'évangéliste international, le porteur du Christ. Pendant que tous en a 3 mois d'enseignement et de prière, où ils ont dénommé ton nom ne sera plus Jacob. Comme on est aux assus Jacob, comme on a passé le révélateur, comme on a Moïbi, comme on a Kolela, et ça, comme on a été, il y a comme désormais Israël. Le révélateur a Komboni. On a Kolo, à cette campagne qui toque aux États-Unis, Bongo, après ça, il fait message. Après, à cause de la foi, na USA, le pasteur de la foi, après ce message, le peuple de Dieu, a lobby quelque chose pour Naba en Nzambe. Est-ce que tout là, bana notre père, wapibino, bana notre père, et ça la détente, voyons la biso yeyo, bana notre père, biso yeyo. Tout là, un message à l'homme de Dieu depuis États-Unis, à Champagne, Illinois, après ce message, après à cause de la foi. Suivons. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure bobozo abiso à ce moment. Naye penza la qualité de konabino on appelle sabino juste merci. Merci na bande nyonso ya États-Unis. Au boutayi bamboka ba 20 heures de route, ba 6 heures, ba 7 heures, ba 2 heures. Maman Mukolo conduit pendant 20 heures pour nous voir que Nzamba Mayata na Champagne. Et nalingana lo banabino merci penza eza acte na reconnaissance et pas na bino nyonso communauté congolaise nyonso ya États-Unis précisément na Champagne awa na Illinois nzamba kanisa bino mingi na présenter penza et pas na bino ba reconnaissance na ngai ça c'est un pour na bino bandeko ya États-Unis basali na nzambe bandeko nyonso boyambinga et partout auto ekozala Église MC Church Mobimba, banana pasteur Daniel Matondo, et puis na ba collaborateur, pe ba fidèle nyonso. Donc comme on dit, il y a un adage qui dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais j'aimerais être quand même reconnaissant des personnes na bino nyonso. Donc on commence par l'église comme je vais de l'église parce que moi-même donc ça la nyonso. Un grand merci na bino nyonso obozo kazola nanga. Merci à mon père. Un fils sans père, c'est un fils sans repère. Un grand merci à mon père, révérend Dokuta Miguel Yessi. Nzamba Pambola, pas Dokuta Miguel Yessi. Apambola yo, Apambola. Apambola, pasteur Louye, na Sef Sangola. Apambola, prophète Chavni, na Sef France. Pebino Nyon, Sobana notre peba na CFC. Nzamba nanga Apambola bino. Merci aussi à moi sinanga Maman Marita. Merci maman, moi sinanga Maman Rita Mayata. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire à notre fils aîné Bojeri Mayata. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Nabino Nyon Sobana Oyo. Nzamba Pesanga. Boza soutien na musala d'une manière ou d'une autre. Tika Nzambe Nama. Azala Nzambe Nabino. Yesu Masia Nazareth.
Voilà où qui message de reconnaissance pour nous remercier Bino na Onions to Sali to pe Sali pour nous na soutien na Bino Lusambo na nyonso a na kati ya Champagne Kolo Yesu Masia Nazareth a Pambola Bino. Rendez-vous samedi dimanche na Colorado. Bana Colorado, aux Nzinga Colorado. Ne ratez pas cette occasion. On a eu des témoignages vivants où Batouti le bazo témoigner. Na makamzamba sali a na Champagne de la même manière a osala na Colorado. Tika Yesu Masia Nazareth amona bino bande kwa Colorado. Ba etanyo soza Zamba Pambola Bino mingi. Ça c'est un. Et de deux, ngana loba merci mingi na bana ya CFC. Bana CFC oyo bokokaki ko tindela nga message ko loba papa tozo soutenir yo notre père. Tozo na ba prière na yo, tozo soutenir yo que Jésus-Christ Nazareth nzambo ndimela asala yo bolamu a continuer ko za yo. C'est ça. Donc nzamba kanisa bino bana CFC wana penza o boutika ngai tata na bino te na ye na champ pona ko gagner milimo batu ba bongo la mitema e bino boutika ngai te nzambe na ngai Yesu Masia Nazareth apambola bino bana CFC nyonso CFC France CFC Angola ainsi que CFC Église Mère na Congo Kinshasa nzamba pambola bino mi seulement au komela nga quand même oyo uchaki même ma publication na ba statut na yo d'une manière ou d'une autre et nzamba kanisa bino. Un grand merci aussi na de la foi TV Mobimba. De la foi TV Mobimba. De la foi TV Mobimba. Papa Rabi Mavinga, Ndeko David Kibanza, Maman Rachel Ntobi, ya Bogos Anderson, ya Raisi Kangi, Gauthier Kiele, Maman Fanny Djonga, bino nyonso na oboko kusala boke ba sport eleka na kimia pe ba émission obosali Jésus-Christ de Nazareth kola pambola bino mingi. Et tant nazolo ba de la foi TV nazomona bana notre père, bana ya notre père bayaya obundimela Yesu Masia Nazareth mo kontipe mo biksi nanga nzamba solo pe ya bomoy. Merci pour votre soutien. Je vis combien dans des émissions bobandai ko comment bozaki ko encourager bozoko pousser ngai tatana kende na te ya susu Yesu Masia Nazareth partout à travers le monde. Tikanzambe nga Yesu Masia Nazareth apambola bino. Merci mingi na mwana nazana awa Fortina Kiaku Cap pour ces grands travaux aussi à Sala awa, et il était important kakatoya na awa parce qu'il est en train d'exercer un grand travail, un très grand travail, parce que ayebi vision ya tatana et raison pour laquelle Fortina Kiaku zo continue cause la très important, surtout dans le déplacement local ya boye. Que le Seigneur te fasse grâce aussi. Moi na yo pose la très important na musana nzambe pour que l'obipé to comprendre yo oyo zali pour tous ala pena yo pour na tous ala na apport ya grâce au nzamba pesi yo tom so pesinga tata na yo te, parce que moi-même donc au sala nyonso te. Un grand merci na bino nyonso obozo kazola nanga. Merci à mon père. Un fils sans père, c'est un fils sans repère. Un grand merci à mon père, révérend Dokuta Miguel Yessi. Nzamba Pambola, pas Dokuta Miguel Yessi. Apambola yo, apambola. Et tant nazolo ba de la foi TV nazomona bana notre père. Bana ya notre père. Bayaya. Obundimela Yesu Masia Nazareth mo kontipe mo biksi nanga. Nzamba solo pe ya bomoy. Merci pour votre soutien. Je vis combien dans des émissions bobandai ko comment bozaki ko encourager bozoko pousser ngai tatana kende na te ya susu Yesu Masia Nazareth partout à travers le monde. Tikanzambe nga Yesu Masia Nazareth apambola bino. Merci mingi na mwana nazana awa Fortina Kiaku Cap pour ces grands travaux aussi à Sala awa, et il était important kakatoya na awa parce qu'il est en train d'exercer un grand travail, un très grand travail, parce que ayebi vision ya tatana et raison pour laquelle Fortina Kiaku zo continue cause la très important, surtout dans le déplacement local ya boye. Que le Seigneur te fasse grâce aussi. Moi na yo pose la très important na musana nzambe pour que l'obipé to comprendre yo oyo zali pour tous ala pena yo pour na tous ala na apport ya grâce au nzamba pesi yo tom so pesinga tata na yo te, parce que moi-même donc au sala nyonso te. Un grand merci na bino nyonso obozo kazola nanga. Merci à mon père. Un fils sans père, c'est un fils sans repère. Un grand merci à mon père, révérend
Dokuta Miguel Yessi. Nzamba Pambola, papa Dokuta Miguel Yessi. Apambola yo, apambola. Apambola, Pasteur Louis, Daddy Herbie, papa Jean-Robert Évangéliste et Jean-Robert Mfumu, papa Landou Gonsa, Berger Blanchard, maman Timba Isabelle, maman Rosie Luzolo, maman Fanny Jonga, Berger Blanchard Moke aussi. Donc, comité de l'église, que le Seigneur vous bénisse. Département des hommes, que le Seigneur vous bénisse. Département des femmes, maman Néné, naba collaboratrice na union sur Batei Sangmalo, maman Riette, maman Nyon sur maman Yvette Chimba, bino Suzama Pambola, bino maman Alici, Capisila, maman Emem Biachou, maman Bibi Chouanzia, maman Justine Kapanga, bino nyonso maman Ginette Lundula. Donc comité Mobimba, département nyonso Obozo Kamba, Nzambe Nangai, Apambola, toutes les femmes de la foi ainsi que tous les hommes de la foi. Pourquoi pas, pour finir, toute l'église, centre évangélique de la foi en Christ. Bane Kodim, Nalingi Binomi, vous me manquez tellement. Bana Nangai Kodim, vous me manquez. Bana Nangai Kodim, Nazo manquez Bino. Oh, Baninga Nangai, Bino nyonso, CFC Mobimba. Partout à travers le monde, à Salabino Bolam, na combat sous Massia Nazareth, oza mo conspo bix nangai, nde na sali at sa reconnaissance oyo, pende koyo ndimango okolo balokolanga. Soko ndimango lo balokolanga. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà, merci beaucoup Toza Bongo, Naye Moko, les grands mécaniciens, Jocelyn, Oazo Compagnie, merci Pano, merci à notre Père, merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, dans le message Oyo, Toza le Motoko Bondelaka, Tokolanda, Tokoloataka Babi, Singelanda Kaka, Zela Otongezo Leka, Nenge Tata Zokena, Nenge Psobe de Zokene, Mwana Maëla Lobaka Loko Tata Naye, merci à notre Père, pour la fidélité. CFC France, notre papa Piston Bassende, FP International, maman Nathalie Zeko, bana notre père à France, Dozana 66 rue Maurice Gainsbourg, 94 décembre, dans Ivry-sur-Seine. Chaque dimanche, Tozawana, à partir à 8h, bon CFC Luanda, Tozana Ojaïenda, Kitika na passerelle à Maweke, au côté 4e roue, côté Kaka, il y a des Français, au côté de magasin Gazo des Tozawana na Luanda. Depuis Kinshasa, nous avons fait un programme. Après Champagne, Illinois, Tozo qui est de Colorado. L'évangéliste international, le porteur du Christ, Azo qui est de Colorado. L'émission qu'on a fait un programme sur Colorado. Netika Kozaki, nous avons fait une vidéo et que ça la TikTok au Ming. Merci à notre père Nyon, il y a Hollande, il y a Suisse, il y a Belgique, il y a Suède, il y a Allemagne. Merci à nous pour notre soutien. Nous avons fait un attendre sur la question à moi bien. Wapi ya Aurélie, wapi ya Florette, ya Florentine, wapi Maman Bibi Matondo, Maman Odette de la foi, merci et pas nayo, merci pas Maman Odette Zolana, Papa Zolana Bosanité, Papa Thomas Piam na Bosanité, pas na notre Père, nous merci na soutien na bino. Na tiki bisoto landa mo extrait, néné les kaki na Champagne Illinois à cause de la foi, première édition aux États-Unis, Tolandi. Papa Rabi Mavinga, Oui papa. Papa Rabi Mavinga, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. C'est la victoire. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde liziba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ah, ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Pala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata, kolozwa lokumwe. Kambo kamo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele isolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé.
alekela ngai zambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasikolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosiko mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyanga nde nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga le véritable Dieu mon Jésus otala masiya yewa nazali koya Jésus vivant il est présent il vit éternellement mon Dieu vivant tala masiya yewa nazali koya Au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Jacksonville tia. Hotel Bachenga faut pas mettre la adresse sous pour la de kolala pour la GPS tia. What is what you feeling? Now to Jacksonville. Combien de heures pour commencer? 2 heures. 2 heures? OK. Station Nangambuka kuna. Ah, wanyo ça parti. Tenava station. Nasomba carte. La Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele solo na bango ekoma suivre désolé 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 likambo kamo elekela ngai zambe mobimba sundoli de la foi jamais na ko rater ya ndi makambo message ni ko pesa papa nzambe nyonso oyo ba Holanda biso ba o bazana ndako boya boya komona loboko na nzambe à travers serviteur naïe Jean-Paul Mayata de la foi, à cause de la foi. Nous sommes ça à cause de la foi. Ils sont ateliers déjà, tu as demandé moti. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que maman nyonso ba mama botele maboya tukumisa nzambe ko na ba famille na biso na mabota na biso en tout cas yoza kitoko mingi. Oya raté vraiment je suis désolé hein. Merci maman. Kembo akiti na se ya lati nzoto pasikolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosiko mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyanga nde nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga le véritable Dieu mon Jésus otala masiya yewa nazali koya Jésus vivant il est présent il vit éternellement mon Dieu vivant tala masiya yewa nazali koya otala masiya yesu yewa nazali koya alléluia Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur celui qu'il faut adorer les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité Jésus-Christ de Nazareth Mutumbi bwana mi mujulu yeye Yeboa mutumbi wani mulenga tenkula wani meme
matoka epanda njila wanyo igwaja mushinga mugole Devant la présence de Dieu, il n'y a pas de spectateur qui risquera de louper ce que Dieu lui fait. La Bible déclare que la vie est arrivée où les vrais adorateurs adorent Père en esprit. C'est pourquoi je veux que vous puissiez adorer ce Dieu en esprit et en vérité. Prends une position d'adoration. Tu peux fléchir les genoux, tu peux te debout devant ce Dieu. Ça va entrer maintenant ici aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Nous les serviteurs de Dieu, Dieu lui a envoyé pour que nous puissions étudier l'humilité à travers son serviteur. Alléluia. La deuxième clé, c'est la foi. La foi qui transporte le mandat sera la foi que Dieu va déposer sur vous. À travers son nom qui porte la criche. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Cet homme, il porte la criche de Dieu. Je l'ai vu de les passer devant. Papa, je ne pas.
réussi na yo. Ça va confirmer qu'on compte dans la maison. La santé à Jésus-Christ ressuscité. La Bible dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La première des choses, c'est de croire tout simplement. Moto akondima mona ngomba te. Même quand on dit maman na sima ya ngomba. Il y a divina derrière la montagne. Il y a de la gloire de Dieu. Si quand ngomba ne se télève la vie, la sauce sacre la vie moyo. La ngomba nyonso, la ngomba lomwa. On vit le gloire ya nzanza. Oya kotelemela yo. Nzambe na biso. Yesu Masihi Nazareth. Atelemela ye. Bitumba na yo. Ekoma bitumba nzambe. Victoire ya nzamba solo. C'est la croix de Golgotha. Ekoma victoire na yo. La santé ya mutu azondima. La santé ya mutu azondima. La Bible dit ceci. Bible solo baboyela de Dieu. Esalamela yo. Kolonisa mana kondima na yo. Wherever I go, they do not listen. They always go with the gospel. Je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse, Yaya. Zamba me mayo. Parce que c'est le temps. Vive le Bible. Il y a un temps pour toutes choses. C'est un temps pour pleurer. Les hommes attendent au CP là. Qui sont dans votre famille dans la famille, ça n'a moins bongo. Mais lorsque tu as commis l'âge à 6e année primaire, papa m'a Sili. Mon père travaillait à la présidence. Tout a été bloqué du coup. 6e année primaire. Dans ta manière, il a mati première série. La côte à Zambo, I went to the big market just to go and start selling ads with all humiliation. I'm saying I cannot go to school. My heart is bleeding. If I had someone to send me to school, but I wouldn't be here selling stuff. I'm taking a bus. The line 17. I was born in the neighborhood. This is my brother. We were suffering. I know how to eat fufu with early in the mornings. Par la démonstration de la foi. As I'm taking a demonstration, I don't have a car. I do not even know what kind of car is it. I say, my brother, you see, I'm taking a shape of someone who has a car. I'm talking as if I have a car. If I go and visit people, we have a church, people in church. I'm coming to pay you a visit. We're talking. I want to leave now. Let's get prayed. Let's pray. People are leaving and you're the visitor. As they're saying you're holding a car key, they know that the car is outside. If they don't see a car, they will start trying to figure out where's the car. Our problem was not about seeing a car. What did God do? I lost my car key. My TV channel was there. Wherever the criticize you, they will be able to lift you.
was coming to wait for my taxi. Those people who call, if the city president, I will not be. Voilà, merci. Je pense que Bolandi Tokomi na Souka, il y a l'histoire à Lelo, il y a Bino Rabi Mavinga, Bana CFC, Bana Kodef. Chaque mercredi, tous un actif n'a fait combat de délivrance des familles à Kinshasa. Toza à Beni Bombo, 83-18, na commune Anjili, na quartier 5 wana, to sambela répondant na église. Peu importe ce qu'on sambela, yakato sangana, to bon de la police, Masia Nazareth, Zamba Rodimatata, Natsu Mayata, et Bozala Malamu Ni. Na FCM, nous avons 3 mois d'enseignement et de prière où ils ont dénommé ton nom ne sera plus Jacob. Combo bebela ki a pasi, combo bebela ki a rolela. Yango li susite. Bebela ki otam souma pasi. Makiadi. Chibola. Combo nini a pasi bebela ki o. Yango susite. Désormais au comme Israël. Jacob azaki Jacob. Wana yane zawa zo luksaye. Metama komi Israël, yane zawa Azali Olugande Jacob, le corps comme Israël, tu reprends l'issue pour Annie. Merci à notre père. Nous avons fait notre programme. Il y a Colorado, Sika, campagne Kozali, selon l'évangéliste international, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Merci à Fortina Kiakou. Merci à Banania sur Champagne, Illinois. Merci à Tokutemba Sima numéro ya Sika, ya Jocelyn, Nabo Sanyote. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozana. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Danger, FB International, Adega, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela, mais FB International, Yangoni Masolo. Asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te wakengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. C'est la victoire. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde liziba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ah, ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Bala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu, nzambe ya Jean-Paul Mayata.
lozwa lokumue likambo kamwa elekela ngai Zambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé 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 likambo kamwa elekela ngai Zambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyo ngande nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga le véritable Dieu mon Jésus